Salut, bonjour, c'est Sandra Mouchali, la créatrice designer chez Mouchali Collection. J'espère que vous vous portez tous bien. Je suis là aujourd'hui et tout va bien ici de mon côté en Regina. Donc, Naza Awalelo, pour nous répondre à question mi bale oyo baninga batunaki na Provideo Story, vidéo où ezali na Provideo Story. La première question a été posée par Laura Kabongo. Nous sommes allés la question en fait qui a posé sur la spiritualité. Oya liboso Laura Kabongo muto atuna kiango atuni alobi explique bien donc nazotanga ba question na koma kiango pona tangango. Laura Kabongo atuni explique bien ton ouverture spirituelle, son lien avec ta réussite pour mieux aider. Ok. La deuxième question a été posée par Patrick Kilemba à Tunaki. La spiritualité, c'est laquelle? J'aimerais quand même savoir. Donc, la question Oyomi Balé, en monde Moutouna pour répondre les lots. Dans la question, il y a Patrick Kilemba. Parce qu'il y a monde Moutou Eko expliquer la spiritualité Zanini. Et puis après, voilà. Je vais expliquer, pour répondre aux questions, il y a Laura Kabongo. Voilà. Ok. Pour la question, il y a Patrick Kilemba. Nazotanga comme ça na meka ko le bango bien quoi. Parce que combo ya batuza toujours bien. Ce que le bango bien sans faute. Ok. Donc la question est liboso. Patrick Kalingaye ba spiritualité ezanini. Voilà. Spiritualité ezali pour nous expliquer spiritualité na expliquer auto yebi déjà donc religion spiritualité na religion ezali biloko mibalo ezali différent. Donc na religion ezali surtout yebi ezala catholique, ezala pentecôtiste, ezala témoin de Jéhovah, ezala ba église nyonso toyebi ezali ba religion organisée. Donc batomoko ba fandaki ba réfléchir ba lobi que non to créer structure ya église boye to zala to ko utiliser bible oyo ekopesa batu hein ba histoire ya bible tout ça mais na but nango pezala caractère que non esuka na masolo ndenge ekomamaki na bible donc parole ya Nzambe ezalaki pe majorité na makambo ya église où ezali organisé ezalaki pe aussi pour na ko contrôler bateau donc nazo ba ko contrôler nazo pesa histoire en général il y a par exemple sur totali église catholique sur totali vraiment bané ya kala wana okomona que soko otanga ki vraiment ba livre ya histoire okomona que église catholique bazalaki involved donc na masolo ya ba esclave église catholique bazalaki pe na masolo ya ba indien biso na Amérique toyebi ndenge nini ba indien baleka pe ba makambo ezalaki vraiment horrible bana na bango balongolaki bango na ba famille batie bango na ba place okola un peu lokola ba couvent un peu mais ezalaki vraiment bien te lokola ba couvent auto et bien en général ba couvent na biso na Afrique ça quand même bien mais awana na Amérique ezalaki vraiment ba condition moko ya mabe oyo bana babandai kokende kuna tango bakie kuna donc bana ba indien tango bakie kuna ba changer bango ba kombo bazoliesa bango bien te bana oyo bayaki na famille moko ba séparaki bango donc ba traitement ezalaki mabe. Donc église catholique ezalaki impliqué na masolo wana donc yango nde nalingi na loba ba église religion organisée ezalaki mingi religion bato bafandi balobi ok tokomemela bato masolo ya Nzambe parole ya Nzambe mais en même temps tokoluka un peu hein moi kotia moi ordre moi ko contrôler moi bato comme ça bato bazala supérieur bazabwe bato bazala bwe donc bato baza supérieur ezanaka ya race ezanaka ya nani ya moi c'est ton mobile donc c'est un peu ça sikoyo spiritualité ezali réveil spirituel ndenge tozali boye bandeko biso ebele na biso na Congo en Afrique
tokoli na kati ya ba église wana o ezali religion organisée na kati ya ba église oyo toyebi ba structure toyebi ndenge nini tokenda tokende na église ndenge tokosambela ndenge ya kovivre ndenge ya kozala par rapport à masolo ndenge ba pasteur bien ba prêtre bazopesa biso na ba église. Sikoyo ozomona ki ba vie na biso ezali tracé ndenge wana par rapport à ba valeur oyo tozozwa na ba église pe na ba pasteur na biso et puis na bandeko nyonso to oyo tokendaka na bango na église. Mutu oyo azali alamuki spirituellement, azali mutu oyo sikoyo afandi amoni que ndenge makambo ezalaki ndenge babiloko nyonso to toyebi eza vraiment yango te. Spiritualité ezali mutu oyo akoti sikoyo alamuki na kati na ye alamuki. Parce que ndenge eza boye na mokili nde bato ebele bazotambola na mokili mais baza bakolamuka na kati te. Bazotambola kaka bazovivre babotami basali bazovivre bazolanda makambo nyonso ezoleka libanda na bango. Donc ndenge ezoleka na mokili oza boye na famille na yo na ville na yo na communauté na yo na mokili nyonso to ezoleka libanda yango nde ozolanda. Mutu wana azali spirituel te. Mutu oyo azali spirituel akobana nanu kotala vie na ndenge ezali na kati na ye. Abandi nanu na kati na ye. Abandi ko comprendre ye moko nanu azali nani. A comprendre que nzoto oyo toza nango ezali juste eloko oyo ezali physique oyo ezali na kati eye na kati ya mokili oyo ezali mokili ya physique pona ekoka ko accomplir ba objectif oyo asalamaki bien esprit asalamaki etindamaki na kati ya mokili oyo ko accomplir. Parce que ndenge tozali boye il faut toyeba mutu oyo alamuki spirituellement eloko liboso koyeba te eloko liboso azali esprit. Yango tozolo bango spiritualité azali esprit. Siko esprit wana nde mutu ezo vivre na kati ya mokili oyo na kati ya nzoto oyo ezali eloko physique. Parce que tozala makambo toza awa ezali ya physique. Donc tokoki kozala kaka ba esprit te ezotambola boye na kati non. Et aussi la sens te. Donc pour na ko vivre ko toucher babiloko nyonso kozala na mokili oyo il faut ozala na nzoto oyo ezali physique. Donc mutu oyo azali na spiritualité a ko comprendre que yenanu azali esprit oyo ezali na kati ya nzoto pona eya ko accomplir mission oyo ayeli na mokili oyo accomplir. Parce que mutu nyonso to ndenge azali na mokili oyo azana na mission oyo ayeli awa. Donc toza kaka boye te oyo toyaki kaka boye pona ko vivre boye au hasard non. Mutu nyonso toza awa azana purpose na ye. Azana objectif na ye. Azana mission na ye oyo ayelaki na mokili oyo a accomplir. Ata bato bayaki kaka pona jour moko bakena bango bato mususu baye ba vivre kaka pona 2 semaines bakei ba mususu ba santa bango nyonso tu mutu na mutu ayaki a pona mission na ye. Donc ozala spirituel ezali mutu oyo ayebi kazana na esprit mutu wana oyo azali spirituel akomona makambo nyonso tu na libanda mais eko affecter intérieur na ye te. Oyo ezali na intérieur na ye nde mutu eza important. Ezali d'émotion na ye ezala bien, ezala calme, santé na ye ezala bien, à comprendre azala ba jugement na ye par rapport ya ndenge azo sentir na kati équilibre na ye ya kati ya na ye moko. Balance wana oaza nango. Yango de mutu sala ke mutu wana mutu azali spirituel. Et puis, so totali na Bible yebisi biso que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Siko nzambe tango akeli mokili mobimba na suka nango alobi tosala bato et puis tosala bango na image na biso. Nzambe koma yebaki ki asalaki mokili mobimba na parole. Et puis alobi ke mokili ndenge eza boye asali mokili ya physique parce que nzambe liboso makambo to ezalaki nango ka esprit. Nzambe eza esprit moko ya musanto, esprit moko ya pur o ezalaki ekozala yotika la kozala.
Mais siko tango a créé mokili ya physique, il fallait sikoyo biso bato tozala wana pona to utiliser makambo wana biloko wana. Yango sikoyo aye ko créer biso pe bato na parole na ye bato bazala biso wana to komi et puis parole na ye na tiango na kati na biso yango esali ke biso tozala bato. Et puis a créer biso na image na ye. Parole wana ya ko créer biso na image na ye yango nde muto lingi koloba ke biso tozali na nzambe na kati na biso. Nasala ki video ba mikoleleka ki mwa mingi ke non toza ba nzambe ba tebele ba comprendre ki yango te mais na okota isu na ba détail wana te mais juste en bref na nikolo ba ke non toza ba nzambe. Pourquoi? Parce que nzambe a créé biso na image na ye. A créé biso na image na ye. Donc souffle ya nzambe eza na katikati na biso. Biso ndenge toza boye, ndenge tokola na biso na kati ya ba religion organisée, to kanisaka ke nzambe aza likolo aza na lola, azotala biso soki oyo asali mabe akokende na lifelo, soki oyo asali bien akokende na lola. Esprit Musantu ya nzambe oyo ezali ekozala yotikala kozala eza na ntango wana te kende olandelaka bato. Ntango nzambe yango mutu oyo aza wana azotala kaka ke non nzambe aza libanda akosala vie na ye mobimba akocomprendre makambo te. Pona ko comprendre makambo faut koma na niveau wana ya spiritualité ako comprendre ke nzambe aza libanda te. Nzambe afandi na kiti na lola te azozela yo bien azolandela masolo na yo non. Nzambe aza na kati na yo. La présence de Dieu est en toi. Donc yango nde spiritualité. Parce que tant qu'on comprendre que présence ya nzambe eza na kati na yo, okoyeba ko vivre. Oza na besoin te obanga ke nzambe aza na lola kotala yo bien kotala yo te parce que oyeba déjà ke nzambe aza na kati na yo. Tango koyeba ke nzambe aza na kati na yo, oko respecter ba ninga pe. Yango nde za vie ya spiritualité. Oko respecter ba ninga parce que tango komona moninga okomona te ke azali songolo okomona ke nzambe aza na kati na ye. Donc partie na yo eza na kati ya mutu wana. Parce que esprit eza esprit moko, esprit ya nzambe eza esprit, ya nzambe eza esprit moko. Esprit divin eza esprit moko. Mais ce que na kati na moko na biso. Souffle ya nzambe eza na kati na moko na biso. Donc mutu oyo eza na spiritualité ako respecter mutu nyuso tu oyo azo vivre azo tambola na mokili. Pourquoi? Parce que azo reconnaître que nzambe aza na kati na ya mutu wana. Parce que nzambe soki aza na kati na nga aza na kati ya mutu wana. Eloko esala ke bato bazala mabe na mokili onde na sina loba na ba video ya kala eza que toza na mokili oyo eza mokili ya physique siko toza na choix wana ya kopona bien na mabe bato par rapport ya ba circonstances ya bina bango bazo sala bazo pona ba action mabe bazo pona ba choix ya mabe biloko mabe tout ça mais mutu en soi azali mutu azali esprit azan esprit ya nzambe. Donc tango ko reconnaître wana okomona ke okobanda ko travailler ba penser na yo parce que ozotala lisusu libanda te ozomitala na kati na yo ba penser nini ozozala nango. Est-ce que ça va penser positive, est-ce que ça va penser négative, est-ce que ça ndeni et puis wana okobanda ko changer mentalité na yo, changer ba penser na yo, okobanda ko respecter mutu surtout azo vivre et puis ça kaka mutu te mais eloko surtout oyo eza na mokili parce que pour reconnaître que eloko surtout eza na mokili eza pona objectif moko. Eza pona mission, eza la nzete, eza la mabanga, eza la mai, nyonso to eza na mission nango parce que tango nzamba créa kiango ayeba ke eloko oyo il faut eza la pona eloko oyo eza la. Donc ndenge toza boye toza biso nyonso to connecté spirituellement. Donc c'est ça kozala spirituel. Oko respecter nzete, oko respecter mai, oko respecter eloko nyonso to oyo ezali naturel. Parce que eza wana pona yo aider yo et yo poza wana pona o aider yango. Donc esali que biso nyonso to tozali connecté na kati ya esprit ya nzambe, esprit Musantu. Donc c'est un peu ça la spiritualité. Donc quand tu na ba détail parce que je risque à apporter moi confusion mais juste pour na répondre la question ya Patrick Kilemba n'engage na loba que spiritualité ezali réveil wana ya conscience na yo moko. Koyeba que non ozela kaka nzambe waza likolo te ya kosala, ozela kaka nzambe wa aza na lola te, nzambe aza na kati na yo. À partir ya wana ndo bandi ko luka balance wana ya
spirituel na kati na yo moko. On nettoyer ba pensée na yo. O banda ko respecter bato nsutu baza tututu na yo bakamu nsutu za na mokili na yo okomona ngo bien, okomona ngo clairement parce que obandi na nukomita na kati na yo moko avant otala libanda. Souvent mingi za tozotala makambo libanda et puis wana ezo affecter ba décision o tozozo parce que tozozo ngo c'est ma miss na biso tozotala libanda. Mais faut pas que miss muto za spirituel atala libanda te. Atala nanu na kati et puis à partir à kati a une décision ou à monique et quoi apporter moi alors que ya positif libanda. Donc c'est un peu ça, c'est ça la spiritualité. Cause on a réveil wana conscience wana ya spirituel la muki na kati na yo ke nzambaza na kati na yo. Oza awa oza na mission. Oza awa na mokili pona osala eloko ya bien. Parce que ata na Bible yebisi biso ke Jésus azalaki mwana nzambe puis Jésus azalaki nzambe. Donc biso pe lokola tozali bana na nzambe, nzambaza na kati na biso et toza pe nzambe. Donc spiritualité yango wana ko reconnaître na kati na yo ke nzambe aza na kati na yo, présence ya nzambe aza na kati na yo, et puis présence ya nzambe aza na kati ya mutu na mutu wa nyonso toazo vivre na mokili oyo. So que reconnaître yango komi mutu a bien, komi na kati ya spiritualité moko élevé, spiritualité na yo elamuki okomona ke ozala bien na ba bloco ebile ozala na yo calme. Parce que décision nyonso to banda kozwa ngo na ndenge ya ko réfléchir na kati, otana na misu na kati et puis à partir wana obandi ko répondre par rapport à ndenge makambo sala malibanda. Yango bon, soki Patrick Kilemba comprendre était au toujours tout na comme ça na expliquer ba partir oyo au comprendre était, mais c'est un peu ça la spiritualité zana mutu oya la mukina kati spirituellement. Hein, pas qu'azo croire karaté que non zambaza libanda ou bien faut azana ngis il faut na lukanzambe na église catholique faut na lukanzambe na pas ba pasteur bien na lukanzambe pa nani non zamutu oyo ala muki spirituellement yebi ke zambaza na kati na ngai il faut na zala boy il faut na zala mutu bien il faut na tala na zala na fungola na misu ya katikati avant ko fungola misu ya libanda. OK, si on a pour répondre question il y a Laura Kabongo. Explique bien ton ouverture spirituelle, son lien avec ta réussite pour mieux aider. Donc, nasina le bien ngoko tumwan ndamu, tant on a expliqué que tant ozo o reconnaître koza muto o reconnaître spiritualité na yo koza les spirituel que nzambaza na kati na yo okubanda osala makambo bien. Parce que obanda tala batute, obanda na yo ko juger batute, obanda ko juger ba komi juger na ndinga négativité. Obanda kozwa ba décision oyo moni que décision wana ezo apporter eloko moko ya bien na mokili. Ozo ya ko aider bandeko, ozo ya ko accomplir mission na yo. Okoluka o trouver mission na yo ezanini. Eloko nini yeli na mokili oyo pono sala. Donc yango ne mto sala que et accomplir donc ou atteindre destin na yo. Donc c'est un peu ça. Donc, juste question naïve, explique bien ton ouverture spirituelle, son lien avec ta réussite pour mieux aider. Donc, si tangai na la muki spirituellement, tant na eko na que nzambaza na kati nanga, na présence nzambe na kati nanga, nde tangu na bandi ko luka siko mission nanga na kati ya mukili o ezanini. Parce que esprit nzambe nzambe munene nzambe oyo akela mokili mobimba asali karaté que non Sandra Mouchale azala et puis Sandra Mouchale azali juste pour na kozala kosala rien non asala kingai pour na mission. Bon, peut-être naza na kati ya mission wana peut-être na mission wana nasali yango te na komi kuna te mais naza awa pour na objectif moko ke na ye na sala. Donc soki nazo vivre tile lo ça dit que objectif wana ezali nanu esilité. Parce que mutu sto ayaka awasa ayaka pone lokwana so ke lokwana esili objectif wana esili et puis ta mutu wana pe esili. Donc yango tango na yekola muka spirituellement na moni ke nzambaza na kati nanga na komi ko sala ko travailler par rapport na komi vraiment na kati na connaissance qu'on a ya spiritualité makasi mingi mais quand même na komi ko comprendre que naza da mission moko oyo nzamba tielinga na mokili oyo na ya ko accomplir. Na komi ko
kofungola mingi misu ya kati kokanga misu ya libanda. Parce que tant totalaka mingi makambo ndenge osalama libanda et affectera biso nanu ezala mentalement, ezala spirituellement, ezala physiquement, oyoki eloko boye ata soki etali yo te mbala moko esali yo pasi mbala moko osali boye. Mais yango ezalaka bato oyo bazalaka mingi bazolanda makambo oyo eleka libanda na mokili bazala toujours na ba problème. Mais soki siko ofungoli mingi misu ya kati mato ya kati koyeba nanu nzoto na yo yango ezala bato mosusu basalaka comme bato balobaka ba méditation kozala na kimia. Pourquoi? Parce que olingi koyoka nanu na kati na yo moko santé na yo eza ndenge nini ozwa balance wana, moral na yo eza ndenge nini, spiritualité na yo eza na balance nini. Donc c'est ça un peu. Siko autant na yo komona que na ye awa pour na mission à partir wana nde na komi siko ko travailler na ba mission na ngai soki na lingi eloko na moni ke eloko na linga kango na komi na créer yango na sali yango et sepeli si moninga donc na lobi que non wana quand même epesi moi un plus na vie na ngai parce que na sepeli si moninga na sali eloko oyo ezo répondre na besoin na ye. C'est un peu ça parce que na lingi ke na suka ya journée ou bien na suka ya mokili na fandi na lobi que non vraiment na sala ki quelque chose n'apporta ki moi eloko moko ya positif na mokili oyo. Donc c'est ce qui fait que non avec la spiritualité ce qu'on découvrir spiritualité ou la mouki spirituellement ou accomplir makambo ebele parce que banaka koyoka makambo libanda te ou banaka kotala makambo libanda te otala nanu yo moko oye na mokili oyo pona nini mission na yo ezali nini tango découvrir wana okomi ko travailler ce qu'on a mission na yo tango okokoma na mission na yo okomona ko aider bato ebele. Yesu ayaki awa pona mission na ye ezalaki nini asali mission na ye na suka mission na ye pe kana ye akufi epi azongi. Donc mutu nyonso ndenge toza boye toye na mission bato mosusu ndenge baza boye bakoyebaka mission na bango te bakokende ti bakovivre ti bakei mais et cause à la paix que non vivre ti ok mais comme aussi ça qui mission na yo wana te il faut sous ozonga. Bon wana eza ba longue histoire parce que bato mosusu bakoloba ke mokili ezaka moto avivaka kaka une seule fois. Bon ça dépend na okota na ba détail wana te mais eloko na lingi naloba ke eza mieux au découvrir mission na yo oya osalango osilisango ezonga eza kaka lokola nzambe esprit ya nzambe esika ya tobuti eyebisi biso ke non mokili oyo eza boye eloko wana pona esalama bien il faut yo okende osalango esala boye et puis oko réussir ango. C'est ça mission na yo puis pas obotami na mokili oyo mais des problèmes za tant to botamaka to yebaka vraiment to yebaka ngote parce que to botami to buti na ba monde différent to buti na monde spirituel monde ya nzambe esika to yebaki ke non il faut que ça la ninta to ya mais comme to ye awa to ye na monde moko za physique ma comme surtout ça différent ba famille ba environnement surtout ça différent to comme un peu embrouillé yango za très difficile pour na muto yeba vraiment mission na vie na ye tango akoya koyeba ngo bato mosusu bayebaka yango rapidement moto asali omoni pas asali a réussir omoni moto wana pe akei bato mosusu akovivre pendant longtemps ti ntango osala eloko motala lokola to totali bato lokola bamandela tosali bato lokola banani Kennedy bato lokola totali bato lokola Martin Luther King. Donc bato oyo baye awa bayebi pourquoi bayaki na mokili oyo basali makambo efale basala bakei comme bato mosusu bayepe juste pour aider voisins peut-être à saler loko moko boy. Donc c'est ça qui a une mission na et juste pour aider voisins à accomplir loko moko boy. Mutu pa yaki na vie oyo juste pour aider mutu moko boy pour accomplir loko na ye. Donc c'est ça. Mutu na mutu na mission, il faut de koyeba mission na yo ezanini. Mais loko o na ngina yebsa batni surtout de lozali. Alors juste tout ça là loko na mutu epesio esenguana na kati ya mutema na yo. Ezala juste kufungola porte pona koko moko akota ou bien koede koko moko alinga katisa nzela azomona bien te tango osala ngo evre wana omoni vraiment esengo moko na katikati ya nzoto na yo na mutema na yo vraiment ebouger
yeba que accomplir déjà le comme ya bien na vie na yo eza moi un plus eza lokola moi cœur ndeza na Facebook pesa na ba cœur soki o se peli na lo moi cœur oyo nzambe hein esprit santo esprit ya nzambe epesi yo ke voilà o sali eloko wana donc toza na ba mission wana ebele ezaka eloko munene te fo sala za ba biloko ebele mike mais tant que totalaka mingi libanda tomonaka biloko wana nyonso te parce que toza kaka misu libanda oh soso asalaki boye mais tant tokoma bato wana spirituel okomona makambo nyonso tu okomona yango na ndenge ya spiritualité mwata soki moto afandi na ye na coin amoni moto elongi eza bien te aza na pasi oke wana otuni eboni moto wana omoni abeteli yo masolo avi na ye nyonso tu epuis mbala moko asepeli akomi na esengo na elongi na ye pourquoi juste parce que ozalaki na besoin moto wana akoya kolongola baproblème na ye nyonso tu abeta yango aloba yango asola yango elongwa na kati ya nzoto na ye donc yo wana mpe ezalaki mission na yo ya vie na yo okende kaka koyoka moto wana donc c'est un peu ça ndenge nini kolamuka ya spiritualité na ngai esali ke non na réussir na vie na ngai ou bien na continue toujours ko réussir ou bien ko continue toujours na ba misala na ngai ezali parce que nazokomi ko travailler ndenge wana nakomi kozwa mutu nyonso tu en tant que mutu aza na présence ya nzambe na kati na ye donc soki nakutani na mutu nazozwa ngo na ndenge ke mutu oyo nakutani na ye mpona bwe aye na vie na ngai mpona nasala bwe aza na vie na ngai mpona bwe aza awa mpona pamba te okomona ke okorespecte mutu nyonso tu ozokutana na ye okozala bien na mutu nyonso tu okutana na ye ata soki baatake ye bato bakomi koatake yo mpona bafaiblir yo ou bien mpona basala yo mabe ou bien mpona okomona ke okotraite yango na ndenge moko eza bien ezala na ndenge ya paix ekozala yo douleur mingi te parce que yo okocomprendre bango mais bango bakocomprendre yo te et puis okogérer yango bien yango zaka bato mosusu baza moto ata soki osali ye boye asilikaka na ye te moto ata soki olobi ndenge omati okiti asilikaka na ye te pourquoi parce que moto wana ayebi kogérer baémotion na ye ayebi kogérer baproblème na ye parce que azotala libanda te ayebi ke libanda bato bakolobaloba mais eloko ezokonte eza na kati na ye motema na ye eza ndenge nini conscience na ye eza ndenge nini esprit na ye eza ndenge nini na kati ya nzoto na ye donc c'est un peu ça yango nalingi nasuka lelo juste mpona koloba ke naza awa te mpona koyebisa bato ke bokendaka baeglise te non moto atuni question par rapport ya ndenge na bacroyance na ngai na expliqué ok bato bazokendaka eglise eza église catholique pentecôtiste bien nini bokendaka me boyebaka ke eloko eza très important eza yo mutu kibu mutu na yo basoki nakoti na makambo ya église awa ezali susu bien parce que nasi nalobaki dernièrement que tala kaka baproblème ndenge ezali comment est-ce que yo kozala moto ya nzambe omibengaka ke oza moto ya nzambe mais okende église bamama baye na bana na bango bafamille yo komi koloba famille boye mwana boye aza na beso ya bie bobengana mwana boye bana bakomi kotelengana na nzela bana bazangi baparent bana bakomi bashege mais comment est-ce que kolobaki wana eza mosali ya nzambe non c'est pas bien donc nasuka wana vraiment na kota na ba détail wana te eza juste mpona koexpliquer bino kopesa bino mwa exemple ke botala kaka moto azoloba kaza mosala nzambe comment est-ce que akosala ke famille ebenga na mwana moke waza innocent donc c'est ça mais moto aza na spiritualité akosala babiloko wana te pourquoi parce que oyeba ke présence ya nzambe eza na kati ya mwana wana soki mwana aza na problème il faut nasala na aider mwana wana il faut nasala na encadrer mwana wana il faut mwana wana nasala ke comprendre makambo na ndenge ya boye ozomona soki moto aza boye azo réfléchir bien azozwa ba décision ba choix ya mabe il faut na comprendre ye donc c'est un peu ça quoi spiritualité moto aza na spiritualité ako comprendre makambo ebele mais par rapport ya ndenge azomona na miso na ya kati ya kebo moto pas miso ya physique ya libanda ya mokili ndenge mokili ezokende donc j'espère que na répondre bien à ma question na bino mibale Laura Kabongo et puis Patrick Kilemba ndenge botunaki na kati ya video oyo ezoleka na pro video story donc c'est un peu ça soki posa toujours na ba question bolingi peut-être na expliquer un peu mingi na point moko boki toujours kotuna et puis na osala effort na répondre na ba question na bino donc c'est ça merci mingi na kolanda video oyo merci mingi na bato bozotuna ba question na osala effort na mika ko répondre ba question surtout na zomona oyo ezo zonga o bato bazotuna mingi
juste pour nous aider, pour comprendre. Et puis, c'est ça. Merci, vous allez bien. Vous passez vraiment week-end ya kitoko. Et Nzambe azala na bino et Kimia ezala na bino. Merci. Et Zanlinga, sœur Nabino, Sandra Mouchale. Merci.